kobeta non balle na niveau na biso ki nezama mobulu makasi. Alors voilà pour la raison pour laquelle soki ba komi poto na mo ba test ba ko rater po ba on se sentir pendant un rythme wana minelete. Système de jeu à moi différent en fait. Donc yango mingi moi je préfère à ce que ba souka na ba niveau ki ba kolisa na nous balle et au moment ba on kende poto ba dans la facilité on la retenue. Oh bon, on va installer à l'étranger, ils ont démonté. Awa, niveau de travail, na bon tellement ils ont la mouki, ma casse, na ba qui sipi, ba baksa. Moi, mon agent a évolué à trop, à ti babé belé, mettons comme banda mboka, awa kasuko betate. Comme tout Congolais, à part même les joueurs, par Torre Varapoto. Et pourtant, football, ils ont régime, discipline. Dans sacrifice dans Moussala, tout le babongo. Joueur les raquets poto tellement mal encadré dans Congo. À club à outils, à mal encadré, arrivera à poto, les raquets régime alimentaire. Il faut respecter pour y barobeta bien. Alors joueur à okende na poto, à moni on lola, à commis ça n'importe quoi. Pour tous un exemple belé. Ils en ont ici. Po ba mi pesa na trop na kisi au lieu que ba mi pesa na musala po awa na Congo sans kisi za passe dans mort ba kenda ko simba ba kisi kuna na kota ba mort ba simbi après ba yepo ba mona vraiment oza talentueux mort mutasimbi sa ba kisi yango. Ah oui, place ba kenda ko ba kisi na ba mi yebi ba mi pesa na vraiment te na vraiment na kati ya musala bango ba mi ba kontara plus na makamna no ya kisi. Niveau, il y a football congolais, Nabiso, et Zalaka vraiment très bas. D'abord, championnat, Sotobengi, championnat et Peskin. Totali, condition et Betamaka. Championnat, Nabiso Betamaka, Mimi na retard, et Bandara na retard. Lina foot, Totobengi Ligue nationale de football. Il n'y a pas assez de sérieux. Donc, tâtonnement tellement les kakamingi, joueur Nabiso Pe, vraiment, dans le temps, pensé à côté sérieux, na katia carrière, na bangote. Pour tout plaisir, il y a trop mon abino mote nabino d'abord présentatrice nabino Arsenal bébé nabino botamana mino quoi Kiriangandu autrement appelé plaisir il y a trop mon abino du sousou na 3W Cléboa oyo tozan CG moko lelo oyo ba joueur congolais pourquoi ceux qui ba test ou ko beta ba pays étranger ba ko beta té si j'ai wana et tout akiba na Cléboa tout mututu a senga kito mekano ko lobelango sur place comme ko interviewer quelques-uns personnes au bako ko pesa biso moi le pourquoi bako biso le pourquoi c'est lo bango sur le terrain et koyeba pourquoi et arrivaka mbote belé na de la nation l'homme invisible na Freddy ya Kimbe bote ba chéri quoi hermana pour une simabilili donc tembeza te garçon moko boye oboyo kati ko vote ba chouchou donc toza wana pour na bino à suivre voilà bana poto na mon pays mon roi joueur awa to ko me retourner moi quelques questions. Bonjour Diogo. Bonjour maman. Toza 3W Cléboa donc to yeba lelo pourquoi ba joueur congolais ceux qui ba teki bango to ba test na ba pays étranger ba ko beta te moi vie na okamukie selon yo pe joueur pe ça biso moi vie na bon mingi elle a ba problème manager en plus pe ba joueur congolais mingi ba se donner na travail mais ba battement boy ba linga mingi que se distraire na kwiti ba mamsu ya wana cause un problème sur à l'étranger ba osalo ba testement bina balle pour obeta no bien aux grands joueurs mais et comment na ba test msu ya nzoto wana ba petit problème mo bien on cause à to beta te na ba étranger ezala ka kwiti to ezala ke ba banga kape msu suppose ezala simbi na kiseke kuna boye ya bango kuna beti bango to ndeni
Bon, il y a une réalité belle pour na balle en Afrique, en Europe, en monté. Na balle Europe, faut jouer au point dans toutes les qualités aux normes et singa. Mais est-ce que tandis qu'en Afrique, so yebnura balle au beta na yo atarutu on a pas problème mambe ba maladie mambe na nzoto ba beto kaka. Mais est-ce qu'on a Europe wana et singa qu'il faut dans au point na mamnyoso. C'est un peu ça. Le bel problème moi ba manager va ça la rendre ni po manager bien qui ako embrouiller na ye mais eza yo moko muto luka vi na yo manager na place wana penda problème manager ezani. Bon, ba manager sko mingi ba manager na ba ya karara soit zelo par exemple comme membre ya libanda bon ya ye na ye kaka amemio libanda asali ni masola zimbongo mais pas landela yo ma ndenge mesengeli po beta landela yo te Orlandela oti otika en plus peut un problème manager trop na Congo battant les ans même ba manager ndi ba ate pour na bimisa biso to beta pe. Merci Djoko. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, tous en 3W Cléboa, pourquoi les joueurs congolais kokaka ce baquet testé ailleurs na poto to quelque part ko bateki bango bakora ko beta penza tende ba beta na mboka na bango ezarani ne sala. Bon, pour l'anga, nous jouons à biso baza na moi manque d'expertise hein. Ko beta non bale na niveau na biso qui nezama mobulu makasi. Alors, voilà pour la raison pour laquelle soki ba komi poto na moi ba test ba ko rater po on se sentir pendant un rythme mais on a miné l'été. Système de jeu à moi différent en fait. Donc yango mingi moi je préfère à ce que ba soka na ba niveau qui ba kolisa na nous balé et au moment où on est poto dans la facilité on a la retenue. Mais c'est vraiment manque d'expertise on a dans le bas. Et ça kozanga koye ba robeta ba les malam. À part kozanga koye ba neza ko banga te. Bon, koloba ko banga peneza pasi hein. Pour sotolobi totali ba joueur na biso a Congo. Baza batu ba beta. Total wa Lionel Messi hein. Lionel Messi a outi na Argentine mais ko tchalo na Espagne. Ezate ki pas azaki une expertise te. Abeta ki non na Argentine ye ko na beti ya côté code de foot malé mamati. Et là resonga na senga ezanini biso ba jona biso a Congo. Ba kolisa non bale na niveau na biso local. Ba koti be code de foot ba travail ba bimi na ba national ou encore ba équipe amike ya na Congo. Au moment ba kende ba zala apte pe ba koka ko s'adhérer facilement ba équipe amindele. Idée na nga vraiment ezanga. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Ndeko. Ah bonjour. Voilà, tout ça en 3W Cléboa, Namintu Batutu Talabiso. Pourquoi les joueurs congolais sont ailleurs, qui testent, qui va payer étranger, comme il faut, Bon, premièrement, les joueurs congolais à l'étranger vont évoluer bien parce que travail, on va à l'étranger, ils ont démonté. Awa, niveau de travail, ils ont tellement moi, je suis évolué à trop, à ti baby belé, mettons comme banda mboka, à okasuko betate. Pour que nous singa pene faut jouer en travail. Sans travail, au robeta na opété. Ba kisi wana suge za limité to ya bango kuna nde beta ka ba wa biso to ndeni. Ah, qu'est-ce que nous limité? Qu'est-ce que nous vraiment limité? Parce que nous to Messi, niveau qui c'est Messi na ngona. Non, ya biso ko kanata. Et ko kanata qu'est-ce que nous vraiment limité? Qui c'est ça on peut limiter? Papa on a bango mais travail peut se compter surtout. Pourquoi ça nous a ici? Mais sans travail peut voler. Mais ils ont un peu problème à manager. Moi manager mususu ils ont déjà cop beta déjà ndenga sima kuna yoki okufa no innocent. Manager a beta ni cop bien sûr. A ça ni cop na ya limbo na. Mais toi comme sur le terrain, travail no peut se faire le colo. Ils ont un problème manager. Pour manager routine là au club mo OK. On a que travail na yo. Est-ce que le bani va c'est ça qui finaka ou finau? D'accord, merci beaucoup. Voilà papa, Mbote d'abord. Mbote mon. Pourquoi le joueur congolais ceux qui ba ke test d'où ba sombi bango ba betra pena ndenge to satandaraté pour ba sala fierté mboka ba betra pena bongo tenini e komela bango. Bon, la question na yo réponse ya liboso na okyo pesa ezako un comme tout congolais à part même les joueurs par Torre Varapoto. Et pourtant, football est un régime, discipline, un sacrifice dans Moussala, tout le babongo. Joueurs les raquets poto tellement mal encadrés dans le Congo. À club à outils, à mal encadré, à Varapoto, les raquets régime alimentaire. Il faut respecter pour y barobeta bien. Alors, joueur à Okende, na poto, à Moni poto, à Moni on roi Lola, à Komiko Sala n'importe quoi. Pour toi, ça on a exemple belé.
oh ya ba joueur ba kenda kuna ya romine ko lia bilia azo respecter régime té ko ta ambiance banini et ça l'une des raisons où ça là que joueur a beta bien té de deux ba joueur na biso ba utara na école de foot té et pourtant na poto moi nazo bando beta balé na age muke bazo expliquer que balé za musala awa balé za le prestige mtazo beta momentanément aya comprendre que za musala avec un grand retard. Et pourtant ba coach baza kuna baza ba coach baza expérimenté baza ba chevronné ya boulot wana ya ki coach les joueurs ke kuna azoko kasugo que s'exprimer pourquoi parce que azo ça là c'est naturel bien que na Congo toza naturellement ba joueur football les a et Congo za lokwa bilanga ya foot mais il faut pas classe pour joueur ameka ko cultiver sous mentalité ne makasi pour aller ko s'exprimer na terrain. Ce qui fait que na ba poto kuna so ba kei au monde que ezo simba vraiment té de trois poto za Congo té leur joueur a ke poto conscience ya yemoko mutu il faut ayeba que non awa na yeko sala musala ceux qui conscience ne sali à se sacrifier na boulot au monde que il va jouer pour tous un exemple ya badide kabananga au coach azalaki ana MK na yolo akei poto le lazo beta bien tous un exemple mususu ya ba joueur moi ebele tel que ba lolo la beti na poto bien pendant gazama na matete awa abeti na poto tous un ba Shabani bazaki ana na soki Burundi soki pays nini. Donc ils ont bien joué na ba poto wana parce que ils avaient compris. C'est ça, c'est que moi je peux dire. Merci beaucoup. Okay, voilà, dans la poto tozaka na recherche ya ba congolais ou ba ko beti la biso, ba ko yebiko expliquer biso pourquoi il arrivera à Bongo. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, tozaka 3W Cléboa, to ba pourquoi les joueurs congolais ceux qui ba ke teste ou ba teki ba on va pays étranger ba betara bien té. Nini arrivera, nini koma ke ça Bongo. Bon, merci maman la question. Question on les a kitoko makasi ba joueur na biso a banda ba ko sala le côté pour nini. Bazo zangana no conscience 1 bango moko conscience ezo za la te 2 ba joueur na biso a balingi comme pesa trop na makambo akisi le leso totali carrière ba joueur mususu bampo tout trésor toza a na Congo to embela bango makasi mena libanda ba ko beta te pour ni kiseleke belé ba mo pesa conscience na bango tout confiance ba pesa kana makambo akisi ya onde siko na libanda kisi wana na libanda ebi masiko muke ba ko sala vraiment musala kisa libanda eleki kisa ya Congo na makasi tonde bon kisa libanda koleka na Congo na makasi te po président na bango oza chargé na makambo ya kisi pona ba joueur a mort donc ceci n'est pas ka ba joueur il faut ba beta ka na Congo po a se retrouver ka sima na bango donc ye asigna na asigna na déjà na ba féticheur na bango ke kisi wana fait dans makasi kana Congo na ba pays étranger ezalati ouais nganga kolinga te asele le ko moka peso le ko moko boya bien po bima nango libando bando lia mbongo yo moko te yango ndezo mona ta ba joueur na biso poto soki ba a ba ko beta te po nini azaka na posa ka baleke le na eba signé pour ba beta bal bien loko na ndezo bo football congolais. Merci beaucoup. Voilà, la poto nazaka na recherche ya ba congolais oyo ba eba joueur na bango de près ou bazala na bango ba ko yebisa biso pourquoi il arrivera bongo. Bonjour mon frère. Bonjour. Tous en 3W Cléboa ba na poto tout na minute ba la biso. Donc to ba pourquoi les joueurs congolais ba beta rapena ba les bien te so ba ke tester to ba teki bango na poto ba beta bien te zaranine c'est dit à quoi? Bon, par rapport à la rolo banon yaboué. Joueur na biso congolais au bazo évoluer na championnat na biso a ya Congo. Et le rali bosso non ba satana na par balé kisi. Ba me pesa non numéro 1 na kisi. Yango ba ko rapena ko évoluer te ba ko ke liboso te. À part ça, niveau sous ya balé eza un peu différent. Football au biso to beta en Afrique. Na o beta en Europe. Il y a un peu différent. C'est un football amateur. Moi, on va mettre un football professionnel. Alors, pour obéir pena, au long na football na biso amateur ou comme akuna o isa professionnel. En tout cas, faut me payer ça non. On me paye si makasi, au long li esprit à kisi. Pour bango on se peut pas kenda akuna bango on se peut que ba betara. Bango on se peut que ba bale na bango et si la rabakata bango te. Tu avais na joueur congolais musu ba kenda pe ba beta ke simbara. Abe na mususu pe simbara te. Kisi olobi likambwibon ya kisi na bango ezalaka limité na Congo pour so ba matika vie tika na Congo to ndeni. Bon, ezalaka limité na Congo te mais ndeni na ba football ya différent aya amateur kuna professionnel ndepe makambo ngo ya labo ezalaka. Awa niveau za moi niveau bongo kuna eza bandenge mususu bandenge mo makasi. Pour te kopesa exemple na Chancel Mbemba. To bete na championnat awa abeti na MK ke Mazembe yo wana abima tia kendo beta na poto na michonde to ba beta na Angleterre
simba na po de MPC na volonté na bale tant akekuna à s'adapter sous na football na bango MPC a chaki na esprit na kisité a chaki un esprit qui na beta bale ya wana tilo to mona chancel memba ezo simba. Merci beaucoup papa. Voilà, tous à la recherche ba congolais. Bonjour papa. Bonjour madame. Merci beaucoup. Pourquoi les joueurs congolais, ceux qui testent, qui la poto, l'été, de décevoir les congolais à Awa, c'est dit à quoi? Bon, merci pour la motuna, mais ngai personnellement na monaka niveau ya football congolais na biso ezalaka vraiment très bas. D'abord championnat soto bengi championnat nti epefkine. Totali ba condition et betamaka. Le championnat na biso betamaka mimi na retard et bandaka na retard. Lina foot toto bengi ligue nationale de football. Il y a pas assez de sérieux. Donc tâtonnement tellement les kaka mingi ba joueur na biso pe bazaka vraiment na temps penza ya kotia sérieux na kati ya carrière na bangote. Après entraînement comme on est dans les bistrots, dans les terrasses, ambiance à Mickey, donc environnement ils appellent sereineté pour que joueur azala performant et puis à répondre à la capacité nae. Yango somo na tango ba ke libanda rien ne peut marcher à partir d'ici koute simba kapena malamuté. Mais même pas bango papa et ko ozala pe ba faute à manager tom sou déjà coach na ndenge mususu joueur tango ke ndega rabou o rappela foi lo rezate. Bon problème pe à manageria ndingo lobby et zapenza makasi. Mais personnellement, il y a un joueur, manager à Mema qui est na Kabou Sport. Zaki a une très grande équipe, tout puissant Mazembe. Mais vous avez vu à travers son comportement ce qu'il a fait, ce qu'il avait affiché comme attitude. Et par la suite, on a que sanction sur le plan administratif la fédération angolaise. Natangi Kombote, mais le public, l'opinion, on comprend déjà. Mais si côté un manager, ici, tu as conscience, il y a joueur Yemoko. Et Zali, il y a conscience. Mais manager, on peut être pour avoir joueur, pour s'occuper à contact, à la contrat. Joueur, ça sera une équipe. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Joueur nyonso azal l'équipe na une équipe bazali pétan sous donc la Joël qui moi qui na tout puissant bazali définitif tant yo oye pour solliciter à rendre ba service na équipe na yo tu dois contacter l'administration il y a tout puissant mazembe okozo ka contact visuel tena joueur ba moko ki na c'est ça. Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Ce sont à 3W Clébois. Pourquoi les joueurs congolais sont un match ailleurs, sont teki bango la poto, beta rapena balende, ne beta ana kinte. Ils arani ne sala bon. Bon, premièrement na roloba, ils ana okisi. Po ba mi pesa na trop na kisi, au lieu que ba mi pesa na musala. Po awa na Congo sans qui c'est passe dans mort bakenda ko simba bakisi kuna na kota ba mort ba simbi après ba yepo mona vraiment oza talentueux mort mutasimbi sa ba kisi yango. Ah oui, plus bakenda ko ba kisi na ba miyebi ba mi pesa na vraiment te na vraiment na kati ya musala bango ba mi ba kontara plus na makamna no ya kisi yango munso ba komi kuna bazalaka un peu na bazonga un peu sima quoi aussi anta ba mekana no ko comme ils ont ça c'est déjà tard parce que mi pesa qui trop na kisi. Tu vois, c'est un peu ça. Merci beaucoup. La poto tozaki en direct nakin Kinshasa place makambo pendeza la nega na lobara kin mboka banka mboka makambo ba joueur na biso boyo ki le pourquoi ni ne sala ki ba comme un peu faible na ba pays étranger tout sous ba ki osa ba tester boyo ki a vie il y a quelqu'un il y a chacun des Congolais ni ba lobi pour na bango plaisir ya trop yo mona bino lisusu kozana bino lisusu bobi kaka na lukela bino information na bino sur le terrain pour na luka ba information na mona pesi ba remercier belé na siège mobimba ya 3W Clébois na moni mokondi na bango mokondi ba site tout l'homme invisible de la nation na moni Pichu Mangaya na moni Papi Gen na moni Freddy Akimbe
Bota Chéri, Armand Amporio. Hein? Taille commerciale quoi, taille commerciale au boyo kati kovote ba chouchou donc tembezate Willy Bonté la garçon de l'X un peu rare quoi na monnaie Barak Mayala au-delà Rosemond Louis Ndula Berthe voilà bana Santabou na monnaie ba tout balingaka Arsenal au nyonso bozaka toujours branché aux colonel émission sur 3W Clébois tozaka kawana pour nous Bunda travaillera chaque jour pour nous repérer ça nous information les penza fort na moni suba tout balinganga staff mobimba ya ifasik na moni Elbiaz Elnora na moni heureusement Lundula Deborah Dimonga Ornella Ngalula moi c'est Pembe Motema Junior Chibanda na moni tout balinganga ida tout bazara toujours branché ya Rosé ba émission la minute 3W Clébois toza wana pour une émission sous ya Santabou donc à suivre.